esengo pesa ya koyeba ete bozali liboso ya betando na bino ntango nyonso bozelaka bongo manaka na bino lolenge ya bomama matondo mingi na bino banso balandi na biso ya manaka na biso lolenge ya bomama o ntango nyonso elekaka mokolo mwa mibale to mardi mpe mokolo ya poso tobengango bongo samedi kolandela nkota ya bapaya na 19h30 mbote na bino epai ikani bosili kozwama toyebi ete balandi bozali bongo ebele mbote na bino balandi ya mayo mbote na bino balandi ya mongafula mobimba kuna tomoni bongo na mama Mobutu na quartier Banza mbote na bino balandi ya Badia Dingi balandi ya Ipen balandi ya Delvo babiba na Changu kuna na Matete précisément na commune mbote na bino na baetango nyonso bozilaka manaka na bino iye epesaka bino esengo lolenge ya bomama tolobaka na bino tango nyonso papa benga mama mama benga bana bobenga ba voisine bo déposer na télécommande bolanda makambo ya ntina oyo ebimaka na kati ya émission na biso lolenge ya bomama lelo tokosoa na bino makambo etali bongo bandako comment qu'on entretenir ndako ya tolobi ba maman bovanda na to solo la bovanda pena to beta na pena ma solo po tozomona mwa mbilinga na kati ya bandako bama bayebi ko entretenir bandako te yango tolobaka na bino ntango nyonso na bamanaka na biso mwana mwasi oyo aza préparé te kokende libala ekozala mwa pasi azala na lolenge esengeli na ndako ya libala bakendaka libala mpo na sentiment te bakendaka na libala te mpo na lati ya alliance bakendaka na libala te mpo pilonli to bato bayaki na fete balie bameli bato na bakokende yo nde otika na ndako ya libala okoentretenir yango ndenge nini ndako na o okozala nango lolenge nini lelo tolobaka basimple détail oyo bokomona ke bato ebele baéchappaka na basimple détail surtout bilenge ya lelo ayebi kaka soki alamuki ayebi kaka ntango mosusu kolia kotia ntango mosusu nzoto ne propre me ndako na ye okokota yango impossible surtout bato baza na bandako ezalaka ntango mosusu na pièce moko aza kaka na salon na chambre ndako wana aza na bana balamukaka basubaka balalaka na salon omwa mama simi nzela akei na ye bongo wenze atiki ndako na ye bongo bosoto bandeko balandi lelo tobi toza kaka na bamama bandako ya mabala bamama owana ya bandako ya mabala tomeka mpe kosolola toyebaka na kala na bokoko na biso nzungu ya fufu elalaka jamais bongo ntina ntongo soko olambi fufu nao esengeli osokola nzungu ya fufu nzeta fufu ekolala salite te mais lelo tomonaka nini mutu kaka ndenge alambi fufu plus grave mama alambi fufu kota alambeli akaboli biloko esika avandi ale na kati ya banzungu do ndenge atie biloko na basani oyo etikali na nzungu na fufu na biloko aleka wana lokola bekozala tar basali nini bakotisi bongo ekomi ya lobi ozobenda bampese mike na ndako na yo biso toyebi ete na bokoko na biso mama soki alamba 17h alamba 21h nzungu ya fufu esokwamaka nde tolamba bafama sango ntango mosusu na se okotika nzungu na mai me nzete fufu ekolala bongo te nzungu ekotikala peto otiki mwa mai na se ozongisi bongo bisalelo mosusu basani batika yango so bato baza na bacuisine quelque soit forme ndako quelque soit moke ya ndako toza na kikuku basani elalaka salite te na mwasi nyonso aza mwasi ya propre oyo mibengi mwasi en tout cas aprenaka soin na biloko wana cuisine soki okoti wana alobi ata na forme nyonso ya cuisine ezala ya monene ezala ya mokie ezala cuisine ya kikuku ndeti ya bakoko na biso po bazalaki ata aza na ndako ya pièce moko akosala mwa hangar me okosentir ke na hangar wana propriété ezali osentir na hangar wana okoti oyoki poso olobi oyo esika nini me bandako ya lelo bilengo babala na lelo basokipaka na yango te yango toyebi lelo bovana no to mekoswana basimple détail mama ndango ne etondaka bampesi oyeba bampesi bautaka wapi yango ndako na mama oza propre nde te cuisine na yo soki olambaki pondu donc nyonso oyo olambaki basala elali bongo bakopo bomelaki ti depuis ntongo ekozala bongo ti elali ti ntongo mosusu avant omela ti na bandako mosusu mpe tozobeta mpo ezalaka réalité
et bandako mosusu mpe mwana kozwaka bamwana nzala ebandi batie de meti azuka akopo arince batie lieti sans pourtant basokola mais lalaki bongo obetaka tolo nga mwasi ya libala nga babalanga nga batianga na ndako mais misala oyo batiela oyo na ndako oyo mwasi asalaka okokoka kosala yango te wana ezaka premier point mpo eza ebele propriété ndako soin ya ndako être propre wana batangisaka yango nde touti tozala bandaka baboti biso baboti na biso esengeli basani batangisa bana kotinda kaka mwana na ota akende kaka libala akende kaka kozala mwasi ya manzaka akende kozala kaka mwasi ya basili te nyonso wana ezokonte ata ozala na bonne mais yo moko nanu dans un premier temps mwasi ya libala oyo babali mosala ya liboso eza yo nde fosala soki otika ndako nosali te bato bakoya baomema sango eza na la plupart ya bandako ebele bato bamonaka fufu bamonaka matembele bamonaka cuisse bamonaka pondu mais soki ya ndako bamona yango te yebika bana fo balia ifo nalia ifo nakende oteka mobali fo alia yango ya moni mais ata babi mobali fo alia so tokende na ndenge otyaka biloko na sani na lelo baindien bachinois bazali oservera bana na yo to mobali na yo na ndenge nini to tokeka na matière wana oservera na ndenge nini yo mama nazaka leo na bino tosolaka mpona sur babiloko ya mike basimple détail oyo bato bazoyeba kosala yango te na bandako na bango oza na sani ya plastique ezodate ya 2 ans sani wana bana bakontinue kolia nango mama sani ya plastique ezalaka combien sani ya 555 ezalaka combien mpo tiela ata mobali na yo papa oyo aza mokonzi oyo aza roi oyo tiela ye biloko na sani moko eza convenable eza sani na mofinuku na yango na mwa verre batekaka combien eza bacarton verre batekaka ba 5000 ba 6000 francs mais yo na ndako no eza te mais liputa $10 oza prête à kosomba yango mais ndako na yo mpo oentretenir ndako na yo otya mobali na yo à l'aise otya bana na yo na situation moko normale mpo bana bameka balongolaka ata mosusu bacomplexe nakende ye bandaka baninga baliaki na sani ya mbele c'est 2000 francs ya ba 800 francs mpe ezalaka mpo bana babateke mama etokendaki mpe bakingandi toliaki na sani moko soki ya ndenge nini na bamona sani ya mbele te parce que yo mo mama oza kaka na makanisi wana te yo yebika nalata nabima libanda bamonanga bamama bino basi ya mabala bo balelo situation ya mboka eza difficile mboka eza pasi yango na bandako na biso eza bongo so oza moto ya salite otikala kaka salite soki moto oyebi te otikala kaka oyebi te yango biso na lolenga bomama toyaka biso na bino tosolola na moke okosala eloko ya bien bato bakoti na ndako bayebi te oyo ndako ya nani kaka mwasi tomona na boye ndako wana kaka mwasi tomona bato mpe baza bandako minene ebele komona kaka te bandako wana bakare wana bamire wana ebombi mpe makambo ye moko mokolo ndako ayebi nde basalaka mosala te basalelaka ye soki otiki journée moyema na ndako banda kosala yo komaka yo mwa mosala aye te boye mpo ya nini ka eza kaka bongo mpo nini fondation eza te baeduka ye na yango te basalelaka ye ozomona moto otina basu na ye banikelaka ye moto abokanisi kozala swe na nini yebi kaka alongola bwaki alongola atie kuna basalelaka ye bamama sikoyo kozwa oyo ya mobali na yo mpo osala yango ntango nini mpo ya papa banikaka osala yango ngonga nini sekele ya ndako koentretenir ndako ezala mokie ezala monene mais yeba kotya yango soin lelo bolobi tokokombola na bakombo brose eya bateka yango na supermarché brose eya bateka na wenze bonéglige bakombo oyo ya bokoko tosalela mais kombo aya nde elekisaka olongolaka salite malamu brose ekendaka bisika nyonso te ata obi ekotaka na sambeto mais nde okotaka na sambeto sois sûr ke ekotika kaka salite ekotika kaka kombo ya bokoko esengeli elekanaka ekombola mama epupolelo bakiti yo komba ndako ndeni ka wa lokola bandako no otonisa bafauteuil okomba kaka likolo mokolo okopusa bafauteuil ka grave na se nyonso wana bamama baza distraite na misalo wana
Maman bakanisaka yango te. Yazo moni azomona ka bakwa ozomonana. Mais ebite ke na se ya bakiti pesa kanini ezalaka salite. Na se armoire na ngana nini ezalaka set. Na se mesa télévision na ngana ezalaka salite. Bongo plus grave c'est bito kota na chambre à coucher. Na ba chambre tolalaka. Tebi ba dimension nango. Nini ezalaka désordre sur désordre. Basi ya mabala. Opesa mutu gundenge nini. Okopesa mobali gundenge nini. Ki mobali soko aye akoti na ndako. Ayoki pe gu ya kozala na ndako. Teke mobali soko aye na ndako akuti kopo kuna, mesa kuna, kiti kuna, bana bamelaki poto sani kuna, tango aye na chambre. Bakalesa bana masuba likola mbeto, papa zaketa na posa lala akitsa mwa nini, mwa tension ute na musala, apema mwa muke. Osa neni. Sima bolobo te mobali na ngai abimaki kuna azwelaki nga akozwela yo. Posa l'une des raisons mbali balobaka ya mwasi na ngaza salitine na ndamu comme c'est mission moko balobi yo mwasi na teka makala yetanga yaka asokola te alala bongo mwa balale mobali a retrouver na mbetu ba morso makala bandeko balandi so izaki yo c'est que to pesa bandeko wana raison yo moko zo pesa guana te yo moko mwasi libala hein ozo ko entretenir te ndaku na yo bisiko olalaka chambre à coucher na yo de so langu kaka pan obité ba bongsaka dra obité ke ba tandaka mbetu soko bolamuki ba bon otandi mbeto bongisa ndenge ezala bana teke balala ki awo yo yebi yango te yebi ka so lamuki peu piu ko luka c'est vrai eza bien mais ça peut temps hein ya ovandi sa makanisi na ndaku na yo. Nga hypothèse na uti oloba balobaka ke mwasi mibali baoza bambanda pour moi ça propreté pour moi ça bodé nga za na pour hypothèse wana te parce que polygamie c'est na forme nango mususu o ba mibali bazwela basi na bango mibale misato wana pesa émission monene to ko sala mukolo ezali koya mais na lobi likambu ya propreté eza astuce te mais mibali ba comme ça ngo astuce po biso moko basi to tika accès wana. Bilame mibali oyebi te ndenge ni ba classe kango. En tout cas félicitations ba maman na biso akala. Po mona bazaka na moi faire na bango kutu kureza la te mais a repasaka bibali mobali na yeba chemise ya soki agumbi yango oyoki elengi. Atandi yango wana yebiki aba chemise, aba pantalon, aba singlet, aba sunae. Ayebo bongisa yango. Mais yo lelo mobali yemo avant bima a repasser chemise mobali yemo avant bima a repasser pantalon a ozelo muto abano ko salele biloko wana que soit repasser les chemises les ambali muso ningana moba chemise ba mbenza te a repasser ba na centre 3 jours alala libanda ebiso ke nalala na musala à cause na yo mobeta kitolo ngai mosali bala babala ngalo ko eloko bacha soki ndeni sendeni yangoyo nde bochaka na ba commune. Maman, tant que tu es dans la commune, est-ce que vous remplir les critères nyonso? Vous remplir les critères nyonso? Vous avez se l'engité dans ndaku. Vous avez se dégoût. Maman chambre ba bongisa. Ça mbeto ba kombolaka. Na lobi na komba brosse te, obo komo sala komba fier. Na komba bokoko wana. Tala 4 ko ndaku no ba toile d'araignée. Toile d'araignée tonda do yemo ebité sa date de quand ndako etala ka hotel mais le gwa boza bato ba eteni yo wana e koma milimo mabe e komi na ndako ba singa ba araignée tondia et maman eza salité eza milimo mabete est-ce que yebi ki eza la toile d'araignée za la ndako yebi ka kolia kolata komelana obima mais soin ya ndako na yo oyebi yango te. Au sana drap de lit, 1 mois, bande ko lala la drap wana. Si après 1 mois, maman tout ça en 2. La période de langa. Mais habité hein, ne ba couple monsieur goza une semaine. Mais la période de ba moyo yezongala oyo. Na mbangala oyo. Drap na yo une semaine. Bolali botoki lelo. Bolali lobi botoki. Lobi ko bolali mama longola hein. Nika. Chana singi kauka. Ozola lozo respirer solo amutoki. Yo mon habité so ipongane ezala bien. Ozo ke étouffer muninga
Pourtant monsieur ozalaka m'en fou olalaka pongi mais eza ba couple monsieur mona appelle quoi dialogue ezaka difficile mobala mona nyonso wana amelaka ngenge amona nyonso na loba te mwasi na ye azo facilité te tango okende libanda akuti mwasi moko boye a facilité tozo ko encourager ngo te tebi ke eza mabe mais tozo piende bino ba maman toli to pousser bango te libanda o wana to tika bomba za na kati mais po za na kati remplir ba critères nyonso ya mwasi bopeto ya mwasi esengeli o alobaki ke nga fona kende libala nga fona bala nga na lakisa musapi na commune nga na tongisa ki boye babala ki nga oui babala ki yo oui mais ndaku na yo kozala nango ya ndenge nini soin nango eza ndenge nini lelo na bawenze na biso so tokena matière ya kolia bilenge basi na bakowela kobala eza mabe bo okokisa na bino te okena wenze na Ethiopie kuna na Gambela okatisi ndunda okatisi matembele okatisi Pointe Noire okatisi bandembi tande bakomba bilimo bengango facilité ba facilité biso tâche ngana ya so sa msale bena nda ute po de na ina sud atana ba matembele déjà bakataka mama matembele ba kati na wenze bite kuteko ba kati na wenze ba neto yango na maini po ça na ba verre de terre yo kati sont déjà na wenze ya ko nettoyer après oya na ngope 15 minutes matembele obinga linga matembele za la verre la lamba on na forme légume vert et belindete les légumes verts te belité mais bakata ki ngote bakata ki ona wenze oyo sokoli yango après o dona yebite to ko consommer siko biloko abongwa ozolambela ngo bana na yo olambela ngo tata na bana nyonso na ba osani ba consommer mozobeta tolo nga mosena bibasa mabala lelonga na bino to vanda no to solola poto osala ngo mambo eleka na mboka na biso lelo na Kinshasa na biso lelo yango wana pe partout ailleurs biloko aneza moi vite fait moko boye olambi biloko ebela te poza na poso lamba olamba vite fait oza motema moto mama za motema moto te mama na ndako za motema pio atie pondu na ye tout ebaka pondu soko tie pondu na moto to ndo uta classe oyina outi classe okuti pondu na moto folela pour maman so ça va pondu na moto ba 3 heures d'ita pondu ebela te mais na lelo na ebite pondu ebongwana comme pondu 45 minutes pondu ebeli ba tina sani bana bale te maman to yeba to zo ba entretien ndako nyonso na ça fait partie olesi bana no nini olesi ndako no nini yo moko le nini donc ce que bandi que mam soin ya cuisine no zwaka te soin ya chambre no zwaka te donc ozwa soin ya eloko te yo za m'en fou niso na ngonga wana te ozaka na ngonga kotala télévision ozaka na ngonga ya kotala ka biloko na kosaka ba TikTok biloko na ba téléphone na yo mais prendre le temps ya revendre même libota na bana na yo kobongisa ndaku na yo tu n'en as pas oza ngote lobi obanga libala nanga ezaka bien mobali nanga abandoko linganga to zaka bien na mobali mais lelo mais mobali abandeko lingo bozaki bien le bol faute nani faute na yo o mobali azozelela yo yozo pesa ngote o mobali zolingo sala yozo ko sala ngote tu es tout le temps occupé na autre chose que kozala occupé na musala na oya ndako ndeko balandi nazo bana bino makambo nazo ba bino eza vrai nebi kende bo tala ngai boyebi ki ona oloba eza bongo eleka na bandako na bino mais ngana bino toyaka poto sola poto bongisa to bongola ezaleli bambaleleki na yebisaki bino bakalite ya mwasi ya malamu mais nayebi que bato bakoloba oexagéraka pe na ba émission na yo te na pesa bino ka nde toli toyaka to solola po ngai na bino toyeba nini esengeli tosala kasi mpe nazopia bino toli ngai mpe na kosala yango mpe na kozwa mpe toli oyo nazopia bino te na aplike yango te bino mpe bo aplike ngo na bandako na bino
Tango yo vandi na ndako na yo yo moko maman, ovandi ozomona ke ndako na nga depuis le matin eza ya kokombola te. Movandi ti 15 heures. Moi c'est libala. Le mobile sera kendaki. So c'est que mobile peut me connaître zongi moi avant à couture kana situation wana. Bobongo la bizaleli. Il faut tout changer biso basi aussi to bali. Il faut tout comment obike na longe pa na biso na ye na ndako ya mobali na ye poto sala foyer mama ukanisa suti na ndako so ndo salelanga e pa na biso kutu na ndai na ko sala te sikoy komi e pa na yo mais copie so e pa bino ndo sala ya malamu copie yango comment ko sala ngo e pa na yo moko pe okoko créer a cuisine ngai na améliorer na bo a kiti na nga ona moni zongsi bo a kiti na mama soin wana yo moko nano il faut zanango kusala kate ya bilamba ya nzoto ba mona na libanda mais ba mona na libanda musu ngata ndako neza salite okanti muta convier yo yamba ka bandeko na veranda osusa boka libanda parce que ebike na ndako no dégezali mais c'est le moment qu'on arrange les dégâts. Du pétant une bonne éducation. Na ce qui modernisme au elibisolelo. Bazo bate ba priorité zanini na vie. Moi c'est habiter priorité zanini na vie. On a quatre libala rosala nini ezalaka nazo batena ngana bino po na komisa bino esika mais nebi ke bo comprendre nazo ngana yebisa bino e komela bino na matoi nebi ke bo landa pe bozo comprendre nini nazo ngana loba rideau no andako rideau oya ndako na yo 6 mois 3 mois bana ko ba komisa ngo serviette a défaut pe yo moko pe o simba ki mo lo mo tongo le kana rideau ça arrive mettons au moni bongo osani do rideau no e comme pena ba mo ngo pena a carte Afrique mo esalema wana na rideau mais bozo kota bozo bima bozo kota bozo bima bota la rideau bongo bande ko balandi libala eza eloko ko négliger te eza pe simple te ce qui va ko na biso ba lumela kana mabala po ezalaki na sekele na kati po biso pe to umela na mabala esenge to kende ko se référer na bakoko wana to tuna baboti na biso bayebisa biso baboti na bango balobaka na bango nini po mabale durer bakoma tina ba 100 ans lelo biso libala ko ba malelo une semaine après libala ane kufi kasi incompatibilité kakati bato bazwaki ngonga te ya koyebana bayebanaki na balabala bayebanaki bizaleli te base précipité basaini babalani bakomi mobala alobi ote mwasi okutu mwasi mobimba ayebolamba fufu te mwasi mobimba kutu ayebozongisa boye te mwasi mobimba mwasi palobi mobali kutu et puis libala wana ekufi après plusieurs dépenses autosala basaya nini babomi libala po nini base ezate do libala islamika enfin mais le tobi tozana no côté wana tozaka na bino ba maman kikambu ya entretien ya ndako banda mususu okoti yango osimbi table olegisi loboko tango tia loboko boye yango wana poussière toyebi tozouti na période elanga toyebi combien de poussière eza na libanda soki okomboli nanu yango mo ya ndako tango okenda libanda nyonso nde esani ezozonga kaka likolo ya bameuble mais au moins bato mosusu ko boremarkaka yango na butu boza esika mo boza na ndako kura ekei botie mwa lumière moko ya moke soki ozomona likolo ya bameuble nyonso nde ezomona na poussière
Ce que yebsanga poussière wana ya combien de jours, il y a combien de semaines, il y a combien de mois. Yo komba ka mo pensa te. Obite ke zala peine lamba moko, o ba pensa ka mesa TV, o ba pensa ka armoire, o ba pensa ka biloko nyonso. Ba kiti bo vandela ka ba popola ka yango. Po balé ozo kombola ndako wana possibilité balé wana ya obeta ngo likola ba kiti popola ba kiti. Ya ko zelamba moko ko popola ba kiti. Maman, balé ba kombo ba kombela ndako, ba komba ngo libanda te. Po tozana ezaleli lokwa to mesana ko baketo zala ko zanga, ozu même kombo uti na ndako. Yango bima nango ti libanda na libando kombo. Or to ebi libanda. To kuta ba salita ba soso, bato bazana mabata ba salita mabata. Bato bazalaka na bambo ba salita bambo siko kombo wana ute na ndako. Ute na banda na chambre, o ina na salon. Oke kombo uti na balaba, lobo ozong sonso na ndako, olection sonso na cuisine te. Kombo ya ndako eza uniquement kombo ekombolaka ndako. Kombo ya libanda eza uniquement kombo ekombolaka libanda. Eza na pe na ba kombo batekaka ya milai oyo elongolaka ba toile d'araignée. Bato so alobi même kombo eza na kombo mo ba oteka na ba alimentation e kombo la ndako bien maman. Kombo na biso ka ya nzete soki ya kokoti soki nzete ambila. Yango wana tozala ngo bosenga. E kombo la ndako plus que ba kombo mosusu zala na yango. Soko ozala na broso wana mais zala kozanga kombo wana te po eko servir yo na kolongola ba salite nyonso ezalaka na se. Yo ezalaka na tapi na ndako. Ebine ba entretenaka tapi basi ya mabala. Teka papa somba tapi na mona kuna tapi ezali papa tchanga peto tcha tapi na ndako. Botie tapi na ndako c'est vrai. Mais siko soin ya tapi bazo angondeni. Yo depo tcha tapi na ndako depo somba 5 ans. Et soukama te bo popola te. Moi nanga za na rime zo sila te. Moi nanga za na grippe alala à chaque jour na tapi wana. On met la poussière wana. On met la salité wana. Ozana rime tendeni. Ozana grippe tendeni. Maman. Olinga ki obala. Entretien ndako. Ebinde basala ate. Lelo basi bazana bango dépassé. Pauvreté elongoli batu soin na ndako. Ndako ekomika bongo bongo po passer l'équité maman. Yo moko en tant que humain, yo mo en tant que mutu. Amo que to sa batama boma ndenge baliaka na fulu. Mais na bandi mutu ya solo. Esika vanda ka faisait la propre. Esika vanda ka faisait la soin. Ndako ba torsion na ngo chaque jour. Chaque jour ba lexaka torsion na ndako. Pozana bana bazo me masalité. Ba uti na libanda na ba sapato na bango. Papa utaka musala kokota na sapato. Ndako faut les 14 chaque jour. En tout cas, si on rate jour, moko jour mi balé et koki ko raté té. Il faut les cas et les 14. Baboti to te abana. Bana biso peto yoka. Ma yo baboti bazo te ya biso. Koela na okeno ndaka libala te, c'est vrai. Biso na bokoko, moi na soa comme na 12 ans, 13 ans, akokia ke ndaka libala. Mais bana air wana basaki bien préparé. Bien préparé. Mais ya biso ya lelo génération Android bana ba préparé te. Mais ba okena libala sans préparation. Akomi kuna ebité ndenge ni babanda ko tokisa madesu. Mais za moi c'est libala. Pilipili ebine batuta katema na bangango eswaka na miso na asimba pilipili kwa sasa achema nzaka asimba pilipili kwa mtasimba lo salite. Mais moi c'est libala. Ye akiparate lutu nyonso. Soki amelaratie, soki atie, soki akolela soki ya kotombola bilo na nzungu ye kiparate. Exemple comme ça to ya pena na émission to kento meme bino ska mo na cuisine. Tandis que sabino ndenge nini ko entretenir penza cuisine ngo mobimba.
ndenge ni sopo lingi tolakisa bino ndenge ni baentretenaka chambre tokota mpe na bachambre batandaka mbetu boye batiaka boreye boye li ezalaka boye baklasaka bilamba boye pota mosu tolo bongo na mono bongo na kaka ezokota bino te tokolakisa bino yango so bolingi mama batela libala mama notion ya moke oyo tozopesa lelo ekobongisa libala mais quand ka alobi soki papa azalaki kaka mona yayaka nde kaka butu ebika ata nake nanga butu sofi wana ndako ne yi loko asa bota na ye akoma konéglige nyonso loko asa bota na ye moko entretien nzoto ezala lisusu te langage tokoma koloba navandaka mpo na bana mapenda libala oyo mpo na bana te bavanda libala mpo na bana te mpo avant bobalana bana bazalaki te ti bobalanaki bana baye koye na union na bino kati ya libala donc ovanda mpo na bana te yeba nde kotya ndako na yo lolenge mpo epesa tata esengo ya koya kovandaka na ndako wana kotikela yango ton te nalobaka na bino mpe ntango nyonso na manaka na biso lolenge bomama botikelaka bana te basokipaka na biloko ta mosu yo mokolo kosala c'est vrai tokolakisa bana na biso nde bazokola misala mais biloko oyo nalobaka na bino biloko ya roi biloko ya mokonzi mama ka nde asalaka biloko ya mokonzi ezaka mama nde asimbaka mpo batela yango fo yeba mpe sekele mpo simba libala malamu fo yeba sekele mama soki alakisaki yo sekele te babaka mama oyo ateyi mwana na ye na nzela ya zando ateyi mpe bana mosusu lolenga bomama eyaka kaka na ndako na bino mpo eteya yana babaka ere yango bodepozaka telecommande bozala mpena concentre ngai na bino tosolola mpo toyeba nini yango esengeli mpona batela libala ngai mwasi ya libala nga mama na bana nga madame intel abetaka tolo me tokoti na ndako na yo toyoki mposa komela mai te tokoti na ndako na yo tokoki tokoyoka mposa kolia te mpo ndako na ezodégage mpo ndako na ezopesa elengi te no tolobi baaprenaka nyonso bamama okoti na ndako mosusu bozotala télévision mama aza wana bana baza wana boyesi bana bobima mama alinga asola bana babude ça c'est quelle éducation mais mama aza wana présent mama aza wana sur place bana babima bana bayeba kobima te bango baata dessin animé mama obebisi bana na miso ya bato oeduke bana te basi ya mabala basi ya mabala talaka nde boto tozorate nyonso biso bayeto wana bandaka mabala soki obénéficiaki na éducation baboti te na osenga yo obénéficie na éducation to obénéficie na baconseil ya lolenge ya bomama ngai nde bino tosolaka malembe tokende kaka mpo tokóma ntina esika oyo bate koto nabebisaki koto mama lolenge ya bomama aza na raison nabongisa koto oyo bandeko balandi manaka iye eyaka naoka mpo éveiller conscience na bino mpo biso kovanda pena na esongi ya nzila pena bandenga akialaki yo tozozwa mpo na nini te toya nango na etando biso na bino tosolola bapa bazobenga mingi boloba nanu bamama na bandaku bazokoka kosala boye te mwasi mobimba okozonga bande okendaki otikaki kaka ndenge otikaki ye ndenge okuti ye mama ata yo moko so pa bimaki na 6 heures so atikaki yo na robe de nuit na liputa aye okuta ngo na 17 heures bongo osaka nini dernièrement na émission yebisaki bino ke mwasi alumbaka
a dégagé la odeur. Ce que tu as socolité, ose ani. Ose espérer ni. Papa c'est pelana. Papa c'est pelana. N'habite bo kanga bango boue. Mais mon balo a bengami cause la polygame ozaka polygame. Mais biso peut tozo pousser ba papa na polygamie na bezaleli na biso. Na kozala na biso. Tout homme n'est pas appelé à être polygame. Mais ezaleli na yo nezo pousser ye akoma na bango ba pembeni. Na beza conseil nazo ko encourager ba papa te mais nazo loba po yo maman ozotala nga lelo na émission obongo ezaleli. Obongo la kozala na yo. Te bien nous to soleil bino to simbi nyonso. Comment ko entretenir ndako? Comment peut ko ezaleli ni kozala nango vis-à-vis ya libala nango. Po benga mi mosa libala. Po le to le kaka basi ya mabala. Outi na ba epa na bino oyo koti na ndaka libala impréparé. Osa peka makamu ya impréparé. Mais na kolikia soko soko mina ndaka libala moi maturité moko eyaka. A moi que yo mona bi ozala mutute o mona ki ay eloko eza salité fo na longola. Ay eloko côté simbité il faut na zong sabo. Ay eloko esali boyete pour na zong sabo. Mais basi ya mabala. Eza bandako bazana ba salle de bain bana ba douche. Oye bati na kati ya douche wana ba vivara ba utiliser ngo mais eza na kati ya ndako. Ozo mituna ba utiliser ou ba utiliser raté. Ça se nettoie. Chaque jour alors, c'est aussi ce que sur la peau, ba savon et kanga ba salité, ce qui ba fulufulu wana et tcha salité après wana ba nettoyaka. Un mois après nettoyer douche. Yo mozo mi benga maladie. Yo mozo benga ba infection na nzoto na bino. Basi ya mabala. Na bana bino mo sasa na ba qualité belé. Moi ça sera une femme forte. Une femme capable ya ko sala nyonso. Moi ça sera faible te. Azaka ko lemba te. Azaka wana te ka po alambaka te. Moi ça za wana po asala ka nyonso, po mona nyonso. Ba maman basi ya mabala. Na baki turo to koto na bino ka sira batoli. Biloko izo kene mabe to sola yango. Malembe poto bongisa. To kota na makamusu me biloko izo simba na onte. Esenge to bango malembe pour moi ça bongisa. Moi ça libala bongisa ndako na yo. Maman basane lala salité te. Nzunga fufu basokola yango ali media. Moi si pe aliaka na kati ya nzungu te, surtout na boti te. To bongisa ezaleli neteni o wana. Ba drap de lit esalaka 1 mois na mbetu te. Esalaka 2 semaines na mbetu te. Rideau esalaka 6 ans te, 6 mois te, sans basokola yango. To bongisa nyonso wana. Bakiti bapopolaka. Soko komboli bapopolaka bakiti elonga poussière. Mais ça bapangusaka. Batole d'araignée balongolaka. Quel que soit taille ya ndako na yo. Nyonso wana faut tenir compte na yango. Mama bongisa. Bongisa kolia ya bana. Bongisa basani, bachinois na baindien. Bakoma oteka biloko. Tia papa ne sika na ye. Po gagner libala na yo, po batela yango. Conseil à suivre. Olenga bo mama. Soki te obandolela ka nga libala na ngai. Enga boye, ngezo simba te omitali. Po simba te. Yo bwaka makaka. Oza mwasa kilelo. Bon mwasa kikala. Kasi basa kikande ba mériter ma balance. Yo na kilelo no libala ezate ya mwana tolobaka na bino ntango nyonso toyeba kobongisa. Tobongisa po mwasi nde aza maman abotaka mokili. Tolobaka na bino éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Po mwasi soka baby mokili mobimba ozana esika te. Po bana tobotaka
langue à liboso la langue maternelle côté à maman donc là c'est que biso to pesa éducation na mokili mobimba pour to pesa éducation na mokili mobimba biso pe photos la nini bien éduqué bolanda ke biso na manaka na biso lolenga bo mama mokolo lelo tika tozongisa matondo na tata mbala mansadi la kuna sima e caméra pe na bandeko banso ye ba assistaki biso na mokolo lelo kuna na régie finale matondo na bino biso na bino tokute na numéro ya sika na manako ezali koya na bomoko nde tokolonga matondo